nga jamais nde na sala bémission na njoa à moins to sala humour na biso mais ma finga pena to sala yango te nga na ebele na ba qualité wana te en tout cas ce que je sache omoni Weranson c'est un grand leader Weranson a bercé génération ba tebele na ba biso na ba bino aza leader incontestable na rolinga jamais ba propos moko boye ya mabe eloba malo ki ransi ya Weranson na rolinga te na rolinga ngwata mokete. Soki njora sumukaki les pardons libèrent mais je pense bien soki mbala mususu alobaki ya mona ki alobi bien les pardons toute puissance qui libère to linga séparation ezalate njora sali trop na musique na biso et azo continuer ko sala trop na linga jamais séparation ezala entre ye na vie ne wega vie na njora bomo na lekani na émission en tout cas ba sola ba on peut pas s'excuser sur ma beza. En tout cas, on s'excuse. On va soutenir jamais que non Njora abe banana wera Njora lobela wera mabe jamais. Wera mta auto événement ma kasi boy pena to na besoin na lobela ngona. Ba bouleverser ba donner tout le monde en parle. Pas solo la vérité. On a début monsieur lobby le mot très important. Ba question nga ba réponse. Très bien. Ken pia na finga ka manika finga ka baza bato bana corporation na biso. Yo pe lo rememi yo poto ko finga. Nga la finga te na loba vérité na la défenseur et la bonne valeur. Pas solo la vérité. Bref année ngati na ndina ya poto awa na changeate pour na mono bige non na kino na benga batu pour no loba mabe ya fali c'est comme si ndina ya poto boye na changer na likamo boye moi je ne me reproche de rien. Nga na tikala finga falite na reconnaîtra fali état artiste monene ya mboka na biso. Mais s'il faut la critiquer, critique wana faut la normal, pas tout en insultant. Soko bimselanga émission moko nga na finga fali ezate. Pas solo la vérité. Imagine toi un exemple na fonga la parenthèse mo ya moké. Naza toujours wana na kati ya question na yo. Ken piana lelo finga batu. Ken piana finga afinga presque ba mise belé. Je n'ai aucun problème avec Ken piana c'est mon frère. Mais on peut ça exemple. Mais tala batu ni ba kumisaka e. Omuna ba commenter plutôt pas loza danser boy na boy mais na mafinga mais nga o mamsuna ina ba preuve na lobby ko follow mide artiste mise ozo 4 trophées ozo 4 courants na soirée moko abima meilleur artiste africain ozo trophée légendaire abimi 16e na monde première en Afrique première na RDC artiste le plus écouté na monde. Pas solo la vérité. Concept émission est solo la vérité. Ce qu'on attaque mo ngana yo, wala na poto, na e poto na sima na bino. Mercedes OML, o ba seki ba dep. Bon. Tala ba seki ba déplique maya sika. Ata na ML a celle dans clip. Est-ce que ça qui lelo? Ah, t'es akala. Ah. O mo sko que non, et ça ma solo qui lelo te. Ah to solo ma solo ya ki lelo. O pesi Jeep. Est-ce que ça qui lelo? Ponga souci na ngena na mona njora okende liboso njora to mwana kaka danser ne kapska pangala pelage kaka danser to to mwana ngo très à kaka boy non risque na manzela ndenge sala kate au mona makaro yo une semaine c'est trop et kufa ah quand ça n'était bien te boy njora même si l'énergie ne s'emo ki toko boy carne ya boy que pas solo la vérité. Il y a la point où il y a trophée. Au but trophée Kofi ça fait un bon temps azo soba trophée azo ba trophée na depuis kala trophée légendaire azo en nini auto zone en Nigeria il y a Afrima parce que confusion au salaire Afrima à la D Afrima il y a DM na M moko parce qu'il y a M moko neza Afrima au ba considérer ya solo au ba organisateur lango ezala ba milliardaire na Nigeria so ya DM na bino na nde ça moi ba magui ekota moi trop ba trophée belé to yebi stratégie na mige oyebi yango ba te belé ba yebi yango ba profano ba yebi te tika to sunga bango ba solo ba trophée to yebi jango ningo ma oleka pas solo la vérité nga ba yebeli nga image ya ko follow mide mais talandi na soutenir événement na réussite totale na yango on se comprendre j'avais aussi la possibilité o lobaka non et simbité boy na boy point simbité mais tanga na zamta liboso na lobaka non et simbi mais na za mwana roi il faut d'été à batu nga na za mwana roi mais na zone nzima ke événement ni za réussite totale batebele ba loba nga presse bakali za mwana roi comment so le événement ne simbi boy na boy non na za mwana roi mais chroniqueur pas solo la vérité
Ouais. Voilà, c'est l'homme merveilleux à mon émission. Na sola pe na ko follow ndaba ke non na linga be émission no trop ça la musa no très bien. Na mona pe nous a tout droit. En tout cas ça la nga plaisir. Et ça la nga plaisir makasa osakana te mona légende à apprécier musa nanga. Parce que ko follow mide aza muta osakana na ete osakana sans sigle tolo bela tout ça na concept à musique. Aza légende, aza icône ya musique na biso, une fois déjà à apprécier musala nanga, il faut essayer sangai. Bien que na sala pe émission, na sala petit ya ba leader rebelle au sakanate. Pas solo la vérité. Pardon? Ba raison ni ne sala qui peut tika na poto. Ba raison ça moi ébélé, bien que toi na tribunalité mais to me ka un peu éclaircir. Ba raison ça moi ébélé. Ba raison ça pena moi ébélé ça un peu moi privé. Moi na lobela moi. Comme privé ndeni. Te comme pena privé. Tant on dit musala lobit. Na lobango pa ya batute na lobango pa muto ayaki nanga musala. Muto ayaki na musala ndefuna sola ne pena no en tout cas tala raison na. Oui que ndeza ba otala pe biso. Pour préciser ba tuwala na biso Koffi Olomide azana Angola. Pas solo la vérité. Moni na lobango na contre-cœur te peut-être ba tuso ba so. Te sama ba odimne njo ba kutute. Muto somele jeep wana. Muto est-ce que oza jeep wa somele njo? Yangot. Mais ceux là qui vont assommer un jour on a déçu. Comment je vais salir nsemba kitoko boy? Ah Jimmy Boma, Boma on a une somme les mutuka Boma na boy. Non quand même, faut être gentil. À la poto Mercedes wana ils ont la 450 €. 4 voilà qu'on a na so ba côté msuso ke ba 300. Pas solo la vérité. Bino boza ba première journaliste, selon l'histoire ya Koffi Olomide na quartier daté. Ba première journaliste, to ba première chroniqueur. Oyo Koffi amema na poto atikala ko mema journaliste mo côté bino boza bato liboso bata ya yambo oyo Koffi amemaki avec na âge na ye veut na combien ba 65 quelques si je me trompe pas après si bino confiance ba petit na ye bo mon appel minkili bo mon amputu à travers latino à travers Koffi Olomide boko ki matala ba troisième fois n'habite Koffi Olomide soki a romima sous ba journaliste poto na arto bino bosala tant yo lingo se défendre moi na ye Koffi sepela no te pesa otala biso azana sengo te yebisa biso dernier fois bosole na Koffi soki oza mona Koffi bengele biso Koffi na téléphone non migenyema pas solo la vérité ami climato siko osatande nini na kokenda na ndako Koffi to mona vidéo mo circule yo na Koffi zo leso gâteau yo mobali Koffi mobali mais Koffi zo leso gâteau vous s'entendez ni bo sala ba bongo ndeni et puis na vidéo Koffi zo leso gâteau papa nanga kufa personnel Koffi Olomide remplaçant papa là je dis ça avec toute sincérité lui c'est mon papa moi nanga pas solo la vérité mais ya kalepi qualité voiture est-ce que ça ndenge na moni la boy wa fna benga na njora na yeba parce que comme on a voiture boy franchement na qualité ya nzembo njora sali ezo bala na te parce que o ezaba ML ba Jeep ML ya kala ezaba ancien modèle na préféré vie na champion Caps Kapanga la motema mabita qui sommet les motivateurs de tous les motivés parce que Jeep wa sommet la njora tout le monde était d'accord avec ça comme on a mutuka ya boy parce que nzembo eza kitoko njora mérité pena ba Jeep ba kilelo soit là Infinity Santa Fe quand même ça va mais ba MLO boy ça ba Jeep mo boy ya kala ba lango trop et puis je ne pense pas que na niveau au njora ninga yembel nzembo wana a mérité Jeep déjà na ninga ba poto awa et ça ba 450 € ba 500 €. Mercedes ba 455 € parce que ngana ino tambola au monde ma solo na solo na yo Jap. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches,
afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbisi sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimsiango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Votre attention s'il vous plaît. Lifestar vous présente la Rumba Live tous les dimanches avec une pléiade d'artistes musiciens de la Rumba. Une grande diversité dans un cadre confortable et vraiment convivial. Production et management, les Playboys Cédric Moupemba, Nagler Bouéboué et Logan La Couleur de Dieu. Tous les dimanches de 23h à 6h du matin au numéro 9 de la rue de la Poterie à Saint-Denis. Composez les 06 01 64 94 79 ou les 06 23 18 99 98. Ambiance à vous couper les sous. À ne pas manquer. Lifestar Kozangate. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur votre émission sur la vérité, émission Oyoto et le Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci de la confiance sur vos pessimisos, merci de nombre de partages dans l'avance, merci de vos commentaires Nabino, merci de soutien pour Nabiso, physiquement, moralement, pour soutenir Biso de loin, merci de vos conseils, vos reproches, merci de vos écoutes dans Biso. Le lot on a Prince Bakali, le lot on Prince Bakali, tu as analysé la musique, tu as évolué, et puis tu as sur le Makambo. Oyo ya Italie Prince Bakalito meko de Kotike na ye na émission biso na mokolo lelo. Merci bandeko ba partager biso santo ye ba ezama ko ba Fox auto singa rabino. To singa bandeko bona na biso c'est mabo s'abonner na sur la vérité ezama ko ba Fox oyo na singa rabino puis bo partager l'émission soki bo sepeli et on sala biso souka na plaisir. Prince Bakali bonjour bonsoir. Bonjour Miguenyema, bonjour fidèles internautes, on est partout dans le monde na solo la vérité pour la première fois en tout cas. Na leka awa batebele babenga inga bi Prince Bakali tout le monde featuring na Miguenyema en tout cas et au sala biso bien et puis na sengipe na abonné au tala biso de partout ba s'abonner na Prince Bakali TV nouvelle chaîne YouTube au ya bango en tout cas kuna information ezala en temps réel et puis merci na batonyo sto ba soutenir champion Caps Kapanga la motema mabita kisombe la force tranquille champion Caps Kapanga en tout cas l'incatanable merci à toi et puis à Willy Pensene le bailleur de fonds champion Adol Yabedo Pensene. Nous après pour la question, nous avons réponse dans la plus après. Prince Bakala Botami wapi? Né à Kinshasa. À Kinshasa. À Mbandakate. C'est à Kinshasa. Vous avez ça. Surtout la complexité, surtout la vérité. Ah, il a sur la vérité. Bakala Botami na loba en tout cas na buka lokutete. Pour na kosa Quinois. Véritable quinois. Autant il y a pourquoi lui. Simeno, Bon Berger, Ifasik, Bel Campis. Okoli na commune. Barumbu comme na Kino. Barumbu comme na Kino. De bana Barumbu tout le temps, on va Bakali, moko na bango, bazar au CP là. Commune na Kino, en tout cas j'en profite de saluer Joli Malanda Charabien et puis Chris Cicero Bakumba, moi nandako boye barate c'est-à-dire moi na commune na Kino ya solo. Et puis bah masalanga pour la toutes wana ma belé commune à Kin et puis Cédric Sambouissa Barumbu tchela wana biso maluku Cédric Sambouissa je te salue voilà. Prince Bakalo se retrouve dans la chronique de
Non, après avoir aussi l'habitude universitaire, dans le stage académique à l'époque, dans le stage académique, nous avons encadré par M. Jérôme Sekana et puis Désiré Baer et Pénépa Papé à son âme à l'époque, il m'a formé dans le stage académique dans l'agence Galaxy Media. AGM à l'époque, na Yambaki comme stagiaire, na Yambaki Adolphe Dominguez, Mami Lela s'est déplacé aussi, Ayaki Place Toando travaillé, na Yambaki ba Karmapa, ba Jean Goubal à l'époque, wana na lai ba pesa nga contact na tsaki ba tsenga na contact na bango pour que na yamba bango batala un peu capacité na nga par rapport ya stage na salela ki pour nga na lagi beaucoup plus na lagi éligible na chronique musicale. Comme j'aimais la musique à l'époque, nde batalaki babi non pour nous à la Marius Munga ya lobby. Là c'est à l'époque où M. Désiré Baer et père son âme aloba nanga bien en tout cas kolinga toza perturbé au sala politique koto au sala chronique musicale et on me un peu perturbé yo tikalaga na chronique musicale, raison pour laquelle après ça nga contact ya ba musicien wana nyos à l'époque. Et tant on a ce stage nanga académique vient nanga Gilles Makale célèbre que je le salue au Yebi au Azala na Angola. Abi petit nanga est-ce que on travaille na chaîne YouTube mo ya Julia de Luxembourg. Na bi bon masolo ngo ba YouTube na yoka ngo kaka mais na zone ntaya au travail te na bi pe ndenge marchakati. À l'époque je ne savais pas ndenge mamango tambolaka. Abi non na contact. À l'époque to ala ina ba Diana o ando sa théâtre boya zalaka sozi à Cindy Lecker azalelo na Canada. On a travaillé na madame Julia de Luxembourg. Na contact na ye. En tout cas ça a commencé comme ça. Na bandi pe wana en tout cas na banda carrière na nga wana. Bien que na sala pe ba stage professionnel na ba station à radio, na ba chaîne à télévision à l'époque, mais l'internet en tout cas première chaîne na YouTube na travaillé ezala Julia de Luxembourg tant na longwe wana na ye chez Viena Montréal na Finlande à l'époque, vie Sami Samuel après na ya poto na ezoage na départ ya Alendele ba contacter nga ba bino tout le monde nous a bossé ya au travail na biso na zoage tout travailler pe wana mais ça n'a pas pu marcher na yo zonga sous poto na poto Cléboa ba yo solliciter nga des places na travail qui beaucoup plus pour que na se démarquer ba tout ba yeba mo kilmobi ba c'était na cléboa.com. Mais na Cléboa cahier de charge nous a na Cléboa tout parce que na Cléboa tout le monde ba émission vraiment yo ningisa et ça beaucoup plus bon ça ba comédie na Chris Njoa. Et ça qui concept émission na yo to au monde il parfois ba inviter mususu ça qui peut saté yango créer comme sur idéologie na bossa la trop na Chris Njoa ba au bondo ça. Non, mais à l'époque so tali Prince Bakali déjà ba place au nyos tout na tangelio au monde gena la na immorté comédie penate parce que terme de convenir exactement immor na kotisa mais so tel ba chaîne tout on a tangelio ba place na leka au monde que immor et banda zalate parce que na yamba Félix Oazé quoi monstre d'amour plus de 4 fois na tikala c'est kateo immor mo non na sala be émission mo objective na yamba be héritier watana à l'époque wana na ba poto na poto à l'époque ba série na pena mi ange pardon retirada succès fou et Uchobima na yamba ye à l'époque na yamba pas mal ya artiste musicien ba leader rebelle na ndo sekate ba Adolphe Dominguez à l'époque na sekate mais ko sekana même nanga moko na yeba atendenge côté langa tant na sebe émission na jour de plus en plus sur hôtel ba départ na ngana jour ba ko seki ba noza la penate et noza la émission mais ba ko kama mo bo tanga yo kota na moni ke ba ko seka pe e bakisa mi na moni ke bu ba to ba mo sepela nango et tikala nga bongo les ala soute que non na forcer au seka non et ça ba mamsuma ils ala parce que moi je suis expansif, j'aime bien communiquer mes sentiments. Njo ko betelo mo bo sekisinga alobi likamo be mamsu terme mo bo na kamo yango me na ndenge ya oseka déjà tikotak na force yango te na force yango penate j'aime bien rigoler tant on sait qu'en tout cas na sentama que na osa la décharger après quand on a imu wana obokome ko pesa même ba business qui sinjo ben il y a pas mal de choses tout le monde a pu ba danser pendant qu'il y a na scène à mater muninga collègue na ye azo binela ye za mabete ba danser wana ba la mi bali na bango. Na classe otanga na bisara bino bongo na classe wana ki nona ki ça se permet invité au couper ses bises au couper ça né beaucoup na piscine boutique na ba caleçon. Bon moi j'avais bien jugé mieux vaut na sala humour que na finga abatu parce que au moni na déontologie éthique doit permettre de se fingate mais humour ça se permet il y a pas mal de choses
ngala finga te mettons na sala moi humour mo boy, y a pas mal de choses. Humour on peut na sala ngona nombre ya batu mo boy, c'est pas tous les invités qui na sala ma mona na bango. Na sala ngona njora batu ba sepela pe na yango parce que émission de to sala ngo nécessairement ngana okate pour na batu pe ba otala biso. Alors tant na sala be émission na ye batu ba sepela na système wana ona ya kinango nde na tikala ina yango mais ce batu ba loba ke non Prince Bakali to sepela na yango te tika yango pourquoi pas na changer. Remarque na suggestion na musala na biso en tout cas ça compte beaucoup. Bato ba sepela na ngo nde na tikala na yango bongo. Tango yo bio préférera o sala ba imo na place o finga. Ezape na ba journaliste wa finga. To yebinga na yo. Non so yo yebi lobi yo. Mais to yebinga na yo. Non ngala tunyo question. Ngana yo to yebi. O solo ba na yebi ba sa ba début émission na début émission lobi le mot très important. Ba question yanga ba réponse. Très bien. Ken pia na finga ka ken pia na finga ka mani ka finga ka baza bato bana corporation na biso. Yo pe lo memi yo poto ko finga. Ngala finga te na loba vérité na la défenseur ya bonne valeur. On comprend ce qu'il y a des défenseurs et la bonne valeur tout au long de l'émission. Comment est-ce qu'il y a comment il finga pour qu'il ne peut pas le bannir sous vérité. Il y a penatanga comme penanet exemple. Fabregas nio boy na ba finga na ba combo iso convenir to na na. Yo pareil on a attaqué Fali. Non, Miguel, soyons professionnels. Parce que il faut que tu aies ok, d'accord, vas-y, ok, merci. Attends, sur la vérité, très bien. Ça n'a pas été une question. On va tout comprendre. On doit jouer à ça, émission, il y a taquiner Fali. Mabé na malam, et surtout côté Mabé. Tout ce que là, comme on a été d'abord, avant il y a poto, ou malam, il y a Fali peut-être. Et ça là, ceux qui m'accambouillent à Fali, et côté Kofi au midi. Aux acquis chroniqueurs, il y a des bossos, où il y a des collègues, des confrères, des concerts, il y a des pour le mabé à Fali, pour dénigrer Fali. Voilà, la classe peut attendre Sabino Bongo. Aussi ici. Bref année, ngatina ndina ya poto awa na changeate pour na mono bige non na kino na benga batu pour no lo mabé à Fali, c'est comme si ndina ya poto boy na changer na likamo boy. Moi je ne me reproche de rien. Ngana tikala finga Falité. La reconnaîtra Fali état artiste monene ya mboka na biso, mais s'il faut la critiquer, critique wana faut la normal, pas tout en insultant. Soko bimselanga émission moko ngana finga Fali ezate. Fali azana besoin ya critique na nga na yo na moto ta la biso pour permettre à kende de l'avant. Jamais tous en église, musala auto à l'église te non alléluia amen. Au mona dans l'église ba lo alléluia o te pasteur amen te oko cité te. Biso bongote. Biso meza que non oyena alléluia na yo te place wana eza alléluia te. Faut démontrer yango. Tant on a sali investigation pour na likamumo boy. Un exemple, au leki na émission au lobby que na Congo nous sommes dans un pays la sigle plan musical il a fallu poupa. Faut démontrer yango. Nga mamsuna ina ba preuve ezo démontrer que aza numéro 1 te. Et ça au finga était et ça va preuve na pesi so que oza persuadé te na ba preuve wana mutu muso oza persuadé na yango yo comme oza persuadé te omoni ke nga na za na parti pris en vouloir nga o komisi yango mafinga et ça système o biso do koma na yango biso to linga droiture te to linga moi ko kosama izala moi trop wana ba ko kumisa yo. Imagine toi un exemple na fonga la parenthèse mo ya muke na za toujours wana na kati ya question na yo ken pia na lelo finga batu Ken Pianafinga a finga presque bamisé belé. Je n'ai aucun problème avec Ken Piana, c'est mon frère. Maintenant on peut ça exemple. Mais tala batuni ba kumisara e. Au mona ba commenter plutôt pas l'osa danser boy na boy. Mais na ma finga. Mais nga o mamsuna na ba preuve na lobby ko follow mide artiste misé ozo 4 trophées. Ozo 4 Cora. Na soirée moko. Abima meilleur artiste africain. Azo trophée légendaire. Abimi 16e dans le monde, première en Afrique, première en RDC. Artiste le plus écouté dans le monde. Ozo comprendre. Est-ce que ma preuve wana? Ozo contester yango faut ya pena ba preuve. Oye ko leka wana. Biso tambola rava même na ya poto botondo tambola même moi quelques pays on a kenda ya Afrique wana ba benga Congo les pays de Kofelo mide sur le plan musical. To tambola na ba boîte to kenda ba fête belé. Musique est bêta ka beaucoup plus ya oleka ya Kofi Zate. Ba mise presque nyos tout ba go bêta mais oleka o bêta plus que Kofolo mide en tout cas ba Zate. Est-ce que koloba ba makambo wana nyos tout eza ko finga Fali
donc faut ngana sala penaka ke no boye bolobi ke no fala ça numéro 1 ngafna ndima peka ke no oui ça numéro 1 non il a du succès mais ça numéro 1 na la place que était porte-parole au no défendre Kofi au critique à Fali naza porte-parole te na lobi bien naza chroniqueur ya musique naza éligible ya lobela ba miseniors tout. Mais pourquoi tout le monde a été na casquette yo lobela Kofi la vérité Kofi papa à part ba meilleur na ba makambo yo lobi azape na ba défaut na ba erreur belé mais sur le plan musical bien sûr net ni non a évité peut-être naza tout ça ça nous calme na très calme ça nous calme na très calme tout ça donc ngana Fali ana ba défaut après na ba erreur na mais yo comme ça ba erreur a Fali liboso Kofi pe aza ime ana makila na mind ya Fali azape na ba défaut ku terminer mais maintenant tu vanda te au sein ba analyse Kofi va fonder viola ba danser il paraît voilà ma musique non obiga yo katama lobat auto loba sur 5 minutes auto loba sur 5 minutes ngeniema Kofi pe makabo ko loba vandi be on doit analyser mise congolais wana à part Fali na orchestre na mutu ba bimati to mona wera bimisa Richie Fabrigas bimisa Robino bimisa fait boko lobi na komba Kofi makamba ba bongo boluba ngote bono loba mingi ya Fali bi artiste basé belé pourquoi vandi la ka Fali aux arènes des Michou batindaka OK au dénigrer Fali pour bimo poto c'est comme si parce que le batin na biso ke Kofi za c'est à part ba trophée zo ka ba trophée zo ba Kofi za kala actuellement mon zo ba trophée za Fali non ça la commenter on a dit que Fali auto zo trophée na 2018 c'est le bilan monté Kofi ça fait combien de temps zo trophée té mais zo c'est la biso commentaire à Kofi tant on banda ko zo ba trophée na ba 2000 ans ba 10 ans passés peut-être aussi ici loba merci na y a la point où il y a trophée au but trophée Kofi ça fait un bon temps azo so ba trophée té azo ba trophée na depuis kala trophée légendaire azo en nini auto zo na Nigeria il y a Afrima parce que confusion au salaire Afrima à la D Afrima il y a DM na M moko parce qu'il y a M moko neza Afrima au ba considérer ya solo au ba organisateur nango ezala ba milliardaire na Nigeria so ya DM na bino na nde eza mo ba magui ekota moi trop ba trophée belé toyebi stratégie na mige oyebi yango ba te belé ba yebi yango ba profano ba yebi te tika to sunga bango ba solo ba trophée toyebi jango ningo ma oleka et au moins ba koteri faut benga faut sola pour que ba pesa ba muna e danser yende mais en réalité c'est pas tenga na yebi yo bi on de oui na ça ba preuve c'est sur après na ça petit à Gauthier mascotte ingénieur de banque te malembe azana bato ba sala ma solo wana azana bato basala ka masolo na ba organisateur ba trophée azala kana bango na informer par rapport à les preuves c'est na pesi na source source compte na déontologie musala na biso au sa compte na pesi source Gauthier mascotte ingénieur de banque que je les salue il y a Gauthier mascotte Vandu on point donc Kofi Auto déjà pour ton information Auto a trophée déjà même pas 2 ans passé na Nigeria ou a trophée légendaire koloba que ndewe rabimisa bana ne beritier ba ferré et tant d'autres ngana lobela ya Kofi te bongo ba Montana Kamenga ba Suzuki ba Soleil Wanga te oui na te natanga bango déjà depuis qui pesa ko juste ngana lobi makambo tanga bango nga pesa que Kofi pe ana makambo yo ko vendre te que journaliste te nga pona nga pene sanante exacte sur le plan musical na mono take ma mobo ne tama ba o ba violo boye wana za musique te wana za masola musique te ngana loba ngo na suka na vie ya musique masolo o eleka awa ya artiste na biso Fali o ma vie privée na ye eza no émission mote na tikala osala pour que na kota makambwana bano yela na ba question na loba na bi ngana za chroniqueur ya ba vie privée te na za chroniqueur ya musique s'il faut parler de Fali na loba sur le plan musical vie privée na ye etalinga te eza na rapport na mam nanga te parce que c'est un artiste musicien congolais je l'aime bien pourquoi na kota ma vie privée na ye wana eza vie privée da loka nga ndi na vandi devant la caméra boye eza musala na nga en dehors la caméra naza na vie privée na nga se ba étaler vie privée na nga pe na TV na osepela nango te nde na osepela nango te na olinga pe te artiste musicien na biso osala fierté musique na biso na étala vie privée na TV za ndenge na nga te bakali lelo nde to oleka boy tota mana Kinshasa merci na bato batala biso na Congo na kati ya Congo mobimba na bana kin batala biso bien na Angola peut tout la bien des cabines da kunene Luanda bana Luanda to pesi binombo te na Brazzaville peut tout la bien merci de bozo s'abonner et surtout bato bozo en Afrique bozo s'abonner ça ngasuka na plusieurs de Bolanda biso et na ba professeur musu batangisa na ba université ndo tsholo bela biso awa est-ce que le lopé baza fier que ba format
chroniqueur comme Bakali. Yo mo peut pas souvent no bitelo na fier na musa na nga na tikala au déranger mon qualité na sala musa na comme il faut je suis fier d'être journaliste. Trop fier même. Trop fier parce que na epoto étant chroniqueur ya musique na epoto pour na musa na nga na trop fier pour na yango ba mingi ba ya mamsu poto la musa lote mais nga na epoto pour na musa na nga trop fier ya osaka na kutute. Alors, tant on a trop fier, bah professeur na ba mona mage no ba sala musala na bango. Parce que comme ya Prince Bakali, eza comme mo inconité. Naza connu à 100% mais quand même majorité à bateau ba ebinga wana en tout cas ça me va droit au cœur. Donc déjà vous êtes reconnu comme journaliste au milieu du village, vous êtes reconnu comme journaliste à Badega. Ben non. Il y a Badega déjà té folon la déjà comme ya Badega wana. Naza reconnaît tant défenseur, il y a ma bonne valeur. Il y a ma bonne valeur, c'est-à-dire, tu sais, à deux, on est plus fort que tout seul. Quand les faibles, l'autre est là pour les soutenir. Yosa confrère nanga. Tant na moni muto dénigré yo. Nga na sepela nango te amwe na zala aigri. Mais tant na moni mba musu muto za na corporation na biso te alo ba petit wana ba boy na boy. Ne to minimiser biso na sepela nango te. A lobite no à 100% bango tout mais déjà du fait alo ba na biso bongo na sepela nango te. Na za même corporation na yo mige. Non, c'est pas la nangote. Il faut là la contre yo. Et puis dans le monde que lobango de ekoma de plus en plus na bemiso presque belozo le kaka ozo loba yango non c'est pas la nangote. Na finga ote mais na recadrer yo na ndenge ya bien. Et ça m'a bêté. Les capé ça peut mkolo conseil. Ils ont mikolo mso pese ma conseil wa petit yo no pesa conseil yo nani. On s'en comprend. Donc aux en esprit il y a intégration te faut que vous allez intégrer. On appelle ça conseil, dans sa défenseur et bonne valeur, ba musicien beaucoup plus ba oba respecter biso, musala na biso nga pena respecter bango makasi ya osaka na kututi. Makasi pena osaka na te. Donc ba professeur na ba la trop faire mon Prince Bakali o le kabo batu ba Prince Bakali to linga yo to tala yo parce que premièrement na la aimable et puis na la compréhensif. Prince Bakali non la mémoire pas Koffi Olomide. Ben l'histoire ya Koffi Olomide ça a commencé tant où merveille ramona Koffi Balaga na Tanzanie, si je ne me trompe pas, bah, on a featuring Morona Diamond. Les jours on a une l'émission de Bobby Ronaldinho que je les salue. Merveille m'a benga plusieurs fois et tout machin. Mon nom Koffi Olomide ana posa à Solanayo. Ça a commencé comme ça même temps. Même quand on a parlé à Koffi Olomide, c'était qui signe le leader américain. On a opé ça bambote. Donc Koffi Olomide il n'a pas ça Solanayo. Ouais. Voilà, c'est l'homme merveilleux à mon nom d'Aïpson. La soleil peut la Koffi Olomide ba que non a linga be mission no trop ça là nous très bien. Na mon a nous a tout droit. En tout cas ça a plaisir. Et ça a plaisir à casa osaganaté mon a légende à apprécier à Moussa nanga. Parce que Koffi Olomide aza muta osagana été osagana sensible tolo bela tout ça na concept à musique. Aza légende, aza icône ya musique na biso. Une fois déjà à apprécier Moussa nanga, il faut essayer le sangai. Bien que dans la mission, dans la petit, il y a des leaders rebelles au Saganate, avant même na s'engager beaucoup plus dans l'image, parce que comme on a tapé ça, on s'est Koffi Olomide, comme on a ses princes, mais Koffi Olomide m'a tapé ça, comme on a moins à roi, qui les benga bongo. Dans la des petits héritiers Watanabe. Prévenir na même Njora, na Lati Mwata. Parce que Njora, wana privé nanga. Place on a monde qui non ma solide à pepele na ozape na yoana. Dans la petit héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs. Tout ça là déjà, dans la petit à Félix Oisé, quoi, monstre d'amour. Dans le monde qui Koffi Olomide soit baki sami en tout cas, et ça là qui maman honneur et osaganate. Et le renier Koffi me la poto. Ou est ça ni na poto. Moussala. Moussala nini oyo sala gitango ya poto. Vous avez na Koffi na. Naza chroniqueur ya musique. Donc temps s'est déplacé. Au katanga question. Non, vous voyez poto. Vous voyez na Koffi. Ouais. Vous voyez poto. Yo le remaki poto Moussala. Voilà. Le temps beaucoup mis na poto. Moussala nini oyo sala ki pa ya Koffi Olomide. Et tant que journaliste Moussala américain. Mais tant on a que mon a vidéo déjà na sala ya vidéo. Moussala ngo yango wana. Moussala ngo yango wana. Na kata marketing ça compte. Vidéo ni osala. Otala vidéo na atendre na komela te. Va filmer vidéo news. Non, ngambo na sala. Na la chaîne on ndo sala ngambo na sala vidéo. Et na sala be émission. Nga na sala be émission. Au sola bien la merveille Rambot. Tout nation na sala be émission na été. Nga na sala be émission nga. Parce que et bana inde ni histoire a passeport on pas le visa.
Non, mais il y a ça ambassadeur à culture. Asa ambassadeur à culture, wana nde falo tuna ye. Non, on a tout niyo pour mon passeport. Non, ngape na yebalité. Il y a benga qui comme oui, na yebalité. Et jalaïga bongo la monika benga tout ça commencer comme ça. Na yebalité penati. Na yebalité ba salenga ma nyos tout nande na ye na monika na ye aéroport pour na voyager. Ba raison ni sala kotikala. Pardon? Ba raison ni sala qui peut kotikala poto. Ba raison ça moi ebelé. Bien que toi na tribunalité mais toi mais quand un peu éclaircir ba réseau ça moi ebelé ba réseau ça pena moi ebelé ça un peu moi privé moi na lobela moi comme privé ndeni te comme pena privé tant on dit musala lobit te na lobango pa ya batute na lobango pa muto ayaki nanga musala muto ayaki na musala ndefuna sola ne pena que non en tout cas ta la raison na ça oui que ndeza ba otala pe biso pour préciser ba tu na biso Koffi Olomide azana Angola. Ça la conférence de presse hier na Laurent Sokoko pour un concert il y a France A zo orbite na France A so inza masungi ba corps et l'équipe bien na Laurent Sokoko tozana na les grands mopa awa na arena si je me trompe pas et puis ba fanatique ne ba otala biso moi sens il y a respect patron na bombe te mema ki au poto yo kimi ba ko ba pe mais bakala kima pourquoi est-ce que bon moni marambo ya vie biso dans la vérité vraiment tikela biso tout nos questions il peut pas la réponse ko ena mutu poto ça coûte cher na vie biso surtout ba africain et surtout ba congolais et surtout bino bozo na passeport congolais et ça moi tu vois moi différent yo ala ina ngote nga passeport za congolais OK nga passeport za congolais bino bozo bovanda na Kisasa poto za lix pour na bino ninga mabete ba to koli biso tout na kini mais ezamo différent na bato ba koli na bamboka mususu ba Congolais ba koli na bamboka mususu soka zo amikana bamboka na aroya rapporto azongaka mais poto na Congo ezali pa na nguba te po mutu abimisa mbongo na ye aselo démarche à poto pop mutu azwa passeport na yo amemo poto mais yo zo opportunité wana ba memi yo poto soka bandiko miso mituna ya bakali ba senga ga mutu pour musique pe na gwa musique les églises te yo bakali ba proposer mutu pour na voyage à poto yango akima yango bakali ba ibisaka e tromemo poto tango ozonga na Congo o comme esclave ya quartier la terre yango akima ba tuwane ba mituna na bandako yango bakali Koffi asenga e nini o ekimisi bakali poto pour déjà aux des journalistes aux na visibilité na yo au talamaka prévaner ser na onjora bosala ane ba boulot do bondo sala ba imour na yi elikarabi au mona 100 € na ki aux arama batnu pour boka njora pe azonga amoni poto amoni tiriki azongi pour nous garder valeur na yé devant artiste ou même qui poto mais yo okima yo to posto yo pas moi raison bakala kima pourquoi mais bisa ko opesa mama okima pourquoi mais bisa ko opesa sima bakala kima pourquoi mais bisa ko soko zongi quartier latin aux esclaves comme porte-parole orchestre bakali akima pourquoi soki ozonga i quartier latin ozonga sona bango potote c'est biso ba raison. Merci beaucoup. Premièrement, kin jamais batikala mon a poto is a luxe. Non. Ils a rêve ya ba africain tout, ils a rêve ya batu tout, ba ya poto. Poto is a combo, mais na kata poto na ba pays différent. Ils a luxe te na ningo lobeli wana mais ils a important aussi. O tiango netité zaka ba ki do ba mona poto luxe wana de 1, de 2. Ngana za chroniqueur musala nanga on a sala yango. Naza musicien te, je n'ai jamais été déclaré attaché de presse et orchestre bon. De avant on en vouloir nga fotela ba paramètres wana nyonsto. Ce qui peut-être na la musicien wana ngeza autrement. Mais naza musicien te. Naza musicien te. Au moni ba question na nyonsto ba se poser ka mais akimi asali boy. Finalité nango ezala ki ba yeba pourquoi atikali. Bino benga ngo ko kima eza ko tikala ko kima na ko tikala différence ezala ka papa ndeto vandi bweso lo soli na mo abo ya yande ninga ke na yo tikali nga na kei mais ezama ke noto vandi bwe na bandi mbangu na kimi yo na sala bongo ta nga na tikala na yebi ba réseau o nga na tikala
ba raison na ba tebele ba ozela ba yoka yango po ba komisa ngo sujet eza vie privée nanga. Mais et comme vie privée pour la nini? Et comme vie privée parce que na monique non, pardon si se poser la question na. Et comme vie privée au moment où na sololi entre deux personnes na monique non na talisie na bino en tout cas boy na boy na boy. Ce qui est ezala ki ou ezala ki te, eza entre nga na ye na intérêt te nga ba po ba ye ba ba ki nga prince Bakali naza toujours moi na roi. Na otikala rozala mwana roi tili wana nga na ozala toujours mwana roi parce que comme on a prince Bakali on s'en point nga za caméléon te nga za prince Bakali na otikala prince Bakali ma solo na soli na deux personnes na besoin te 4 personnes 3 personnes ba yeba yango le plus important c'est que ba mona na servir bato batala biso na sala ba musala ya bien na justice te pour que na se justifier pourquoi na sali yebsanga yi infraction on na sali article na yango. Peut-être à moins, nous avons ignoré, nous évité. Mais ceux qui ont non, c'est excuser les pardons libères. Mettons, non, c'est les Kofi papa qui n'a quoi. Olobi Kofi pour aller papa nanga. Ah papa nanga. Papa nanga. Ah mais papa qui moi qui m'a papa te. Te moi la père moi moi la père non papa ndako eza yo mais en tout cas na ndimi ma non na ndo lukana nfinanga. Moi qui m'a papa. Non moi la père. Moi na merveille. Mais ngana bina kimité. Obi Oyuksa Kofi Soni. Obi mwana sana ni? Merveille Ramo. Nde merveille Ramo za mwana senga ngala koko Kofi. To na za mwana Kofi. Mais na za mwana Kofi. Oyuksa pesa en temps. Voilà. Obi ke bi. Yo peut ça tata? Ah, lourd. Yo bi merveille Ramo mwana. C'est comme ça sous-estimé na niveau za la mwana Kofi Olomide. Mwana roksa papa ne Soni te. Ke na usa pe Soni te na sala honneur na ye. Tant au soleil monte que non na tanga komo ya Kofi Olomide en bien. Affectueusement, excellence, mais c'est l'ambassadeur Kofi Olomide. Comment les a Kofi Olomide? Asa excellence. Pas na yo. Asa ambassadeur à culture mboka na na yo. Ils a problème. Te yongo comme ça problème ne tobenge ka Kofi Olomide. Chaye na titre o ya salaka na yango. Je suis pas obligé d'obéir excellence. Dans le but Oksa Kofi Olomide Soni. Écoute, bino boza ba première journaliste, selon l'histoire ya Kofi Olomide na quartier daté. Ba première journaliste, ba première chroniqueur. Oyo Kofi amema na poto atikala comme journaliste mon côté bino boza bato liboso bataya yambo oyo Kofi amemaki avec na âge na ye veut na combien ba 65 quelques si je me trompe pas après c'est bino confiance ba petit na ye bo mona pe minkili bo mona mputu à travers latino à travers Kofi Olomide boko ki matala ba troisième fois n'habite Kofi Olomide soki a romima suba journaliste poto na arto bino bosala tant yo lingo se défendre moi na nae Kofi sepela no te pesa otala biso azana sengo te yebisa biso dernier fois bosole na Kofi soki oza mona Kofi bengele biso Kofi na téléphone na migeniema na pesi ya uli pensine mbote na ozonga la question na pesi champion adol na pesi ya bedo pensine ya moto. Et puis il y a Jamal Mukuna, il y a Joli Menga, il y a Batista Aridjana, Kakinza, et puis de Paul Mayenda, Kamuse, Erkeli, Photo Shalom. Merci Nayo, merci na maman Emeline Zemba, à tous pépélé en béto la lingana comme à place à Moué. Ce n'est la question, la conversation, mais on a excellence, mais c'est l'ambassadeur. Ils ont une importance, au monde en aura yango. Mais ils ont une importance, yango ndete batubaozela. De 1, de 2. Na voyo sa Kofi Olomide Soni te parce que ngana mta ba bizarrerie drôle te ya se respectaka na sala musala ngai fona kumisa ye sur le plan musical ambient kumisa te ke no atali mabeza na kumisa te de bongo te ozon point ngaza mwana Kofi Olomide na kimate na tikala pour na sala toujours continuité musala na ngai et puis na ba réseau privé où ils ont besoin de bangote, muto tala biso na besoin de bangote, mais imba mususu muto ya sala inga démarche, yende na besoin de bango. Comme ayeba qui déjà yango, il y a pas mal de choses que ngana bana se défendre la émission, na bana se plaindre, na bana lobaka na boy na suka. C'est toi na pour la vérité. C'est vérité ça là que non na tika le dernier fois na Kofi Olomide, l'accès biso l'accès. C'est dans l'accès yo. L'accès biso. O lobangote. Te o mena sona lobangote na lobani ngana do maka solité na lobaka na tala ba date. Obo solene. Poto ni magoza mwana mi genyema. O sola na mwana roi, ngala mwana roi. Suka été problème ezate. Ngala mwana roi. Bato ba otala biso ba yebi. Ba ya Marie-Hélène Linongi patron na MHLMB na ba Teams Kabengele l'homme des immeubles. Ba Junior Yombo ya Gisèle Zina. Voilà.
Oh, bah, combien aujourd'hui? Tu as beau un message. Tu as beau au côté où tu as likolo. Et ça privé. Maman a solina deux personnes dans la maison solana. Yo au solana falini. Mambo solana falo lo belanga peut-être. Pour nga pe na ibi kozam ta fali 100%. Falina sala mututé. Ah non, oza chroniqueur na ye. Ba tout ba yebi yango. On s'est trompé. Non, nga na yebi. Na yebi plus que mamso bato ba otala biso. On s'est trompé adresse. Ah voilà, yo po se tromper maman la solana. Mais nga na ola message nga la fali nyoso ta yota. La sanga total yango. Mais oui. To bana pene bande na bandelo pe ya Kofi bande. Malheureusement numéro de téléphone sika. Mais oui, le téléphone sika, téléphone nga sika. Franchement, malheureusement, l'individu a message est là. Ngala zala hypocrite. Je parle avec excellence, monsieur l'ambassadeur. Au solana nini au bato koye bati. Na solana sur le plan musical, ndeni santé ça va. Non, mais c'est là. Yango, neti c'est bon, c'est qui c'est bon. Neti moi na roi, monde qui a bien nga moi na wati. Il y a rien comme message. Wana numéro na fali. Il y a rien comme message. Yango to china TV. Téléphone sika. Yango. Il y a rien. Yosko to bomba message au solana, yesi au solana makamususu. Papa Omoni, bonjour, bonjour excellence, bonjour mon roi. Là ça olingo la mon jour anniversaire nanga joyeux anniversaire. C'est bon. Là ça olingo la dernier message. Tu as passé la dernière yango. Dernière conversation. Mon roi, harmonie. Natala jour. Hier mais on va comme aujourd'hui non? Natala. Natala. Tu n'as pas posé notre laté. Tu n'as pas maté. Tu au matin. Oh il a téléphone nanga, il a portable nanga. Na boy pe no mata. Na pesi ma top mbote. Estimé confrère. Faut mon ami Kilimato Pélès ou derrière. Siko o s'attendait ni non que na ndako Kofi. Tout mon vidéo moi circuler yo na Kofi zo leso gâteau. Yo mobali Kofi mobali mais Kofi zo leso gâteau. Vous s'attendez ni. Bo sala ba bon ndeni et puis na vidéo Kofi zo leso gâteau. Papa nanga kufa personnel, Kofi Olomide remplaçant papa. Là je dis ça avec toute sincérité, lui c'est mon papa. Moi nanga pour aller laisser gâteau na bangati. Ngana moi na ye bien que na chroniqueur. Mais naza mwana Kofi Olomide. Nga à chaque fois ils ont arrangé autant que zolo bakoza mwana Kofi Olomide ils ont arrangé na place au tangi. Oui bien sûr. Même na âge papa langa pe sonam papa langa mamsuma décalage là il y a 3 5 4 ans mais Kofi c'est mon papa go botanga. Asa papa nanga yi. Mettons to sala musala wana zanan à part mais na talisoka ke non asa papa nanga. Likamba o sa pona nga mwana e ko lezengati. Nga à chaque fois dans notre kinda et redéranger carrière noté makambo zulu même pas oza suwe en sona oza posa na na la déjà na ebi no émission silité to sola mamba wenge oyo kande na sola héritier watana be na sala na e prévenir na la moi na roi na sa premier chroniqueur il y a presse en ligne même pas presse en ligne même il y a TV na biso ya kin premier chroniqueur kende Rwanda na artiste musicien légende ya munene net ko follow mdenga na la premier chroniqueur. Premier chroniqueur à la couverture. Il y a stade, il y a Mounene wana arena Kigali. Où il y a premier ministre congolais betango. Depuis histoire il y a stade wana ezala stade wana. C'est Kofi Olomide. Ngas qu'on a premier chroniqueur na la couverture. Il y a événement wana. Vous allez prendre des paramètres wana. Choix déjà il y a aux Prince Bakali à Kenena stade wana à la couverture. Et besoin compter combien de chroniqueurs basala ba Kenena bangote. Mais nga ba Kenena nga. Nga à chaque fois dans qui ninda ku ya Kofi Olomide monsieur l'ambassadeur excellence ando ya manga avec honneur so ibe invité ne peut pas ya osangana ku douter ndeba lo ba Kofi la gwaza nganga o remarkani nanda wa Kofi o santani bolia pena Kofi déjà mais nga pena lo kuta mabe comme na ebi système de jeu banganga ndenge tambola raté je ne pense pas que baloba komo ya nzambe ernyos tout parce que nzambe ndaza force moko ya suka on s'en prend. Mais excellence, monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, à chaque fois dans nos années, comme on y toujours. Mais ngam na témoigner ngam na zalana. À chaque fois comme on y Ernest tout. Et puis en y a manga bien, à présenter mon ba masana yé comme on est prince bon voilà, tout na bienvenue makanga la paix, mais c'est les producteurs. À tout na bien prince Bakali. Mouton da succès internet. On s'en prend. Doit présenter avec honneur. Pas bienvenue makanga la paix na miso Kisinjora, na miso Vasco Mabiala. Pour la production pour que Kofi Olomide ndo beta na maluku auto kedaka boy Prince Bakali alien na Kofi Olomide mais c'est mon papa bien sûr oui à peu près combien de fois na on met la Kofi Olomide na oyeba souté malebele et c'est mon papa mon gars na voyager na trop bon pour la liane après ngala seul chroniqueur a outi pene miso bo solo na politique boyinga na voiture na pick-up na sima na sa couverture na la Kinshasa na lobela
Non, ça la condensé à ce qu'a été par rapport à Mambo Kofolo Mida dans l'émission. Il y a eu les pensions et les berges de Foba et Mambo dans l'obéli. Puis champion Caps Kapangala. Moté Mama Bita qui somme, même ta somme ba immeuble. Premier qu'on la somme immeuble en Belgique. Champion Caps Kapangala, moté Mama Bita qui somme. Il y a eu les pensions, moté Mama Manzouzi. Il y a eu les pensions. Maman Emeline Zemba ba Mambo dans l'obéli. Dani Chandou chinois congolais. Nixon boutique la bière de luxe et puis il y a Foulé Luki sous monsieur le président. Il y a Bruno Lubika. Bon, il y a proprement Temela Simanda pour l'argent dans salle. Guy Basket. Donc on a des continents. Merci. Eza moko ba concept émission na biso. To la photo soit vidéo après to ko analyser ngo. Eza moko ba concept na biso. Merci na passage non na fauteuil jaune. Merci bandi wana na biso Jimmy Chimanga. Porte de la Chapelle, partenaire officiel. Naoga comment on mato. Jimmy Chimanga. Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle. Ah ok. Asa fort. Très fort. Naoga comment on pena. Ekota inga. Ton naoga Jimmy Chimanga. Ekota inga moi trop. Porte de la Chapelle. On a bio à la moitié tu sautant comme Moutou sec et asa ma fort. Des fatigues. Bogi basket bosolate. On a pire vu. On va faire parler va chabola. La team ska bengel esquale nga trop. L'homme des immeubles. Voilà. Evan Tumba na Vex, tu peux chombote Chancel Mbemba de Midier, qui est leur camp international. Les tout puissants juniors Bongongo Union européenne, merci. Merci na Flavim Panda, Didier Roberto Barbex, Nakata Barbex, Didier Roberto na Barbex, Douve Moeni, Roi Bilamba, Kenin Tsumbo. Ah, Roi Bilamba. Je te salue na Luanda. Roi Bilamba. Ok, ne peut dire Angola. Kantili Susu, Angola na bato bosakanate. Famille Tenana kinate. Moi ba lufu cabine nande ça va. Maïti Kungi maire de 5. Merci. Na ba tout bozo belé bolona biso to lecture photo oyo. Americano. Mon ami intime. Kisinjora. Avec sa nouvelle Jeep. Ouais. On te connaît en wana. Jimmy Bila Mutakabeli. Nani? Jimmy Bila où était? Ah nani? Na lobi Jimmy Bela on a tout tena tuna zanani mutango na tunyo te soko yebi tena tuna zanani pona mono tangi kombo na bi Jimmy Bela on a tunyo question na été te kana tuni te tata confrère zanani ono boka it nani Jimmy Bela te ngala pete ba goche maskoto ino tangela ngala la kapska pangala ngasko la kapska pangala milliardaire oba ML ya kale puis qualité voiture est-ce que ça ndenge no moni la ngoboy wafna benga na njora na yeba parce que comme on a voiture au boé franchement na qualité ya nzembo njora sali ezo bala na te parce que o ezaba ML ba Jeep ML ya kala ezaba ancien modèle na préféré vient nga champion Caps Kapanga la motema mabita qui sommet les motivateurs de tous les motivés parce que Jeep wa sommet la njora tout le monde était d'accord avec ça comme on a mutuka ya boé parce que nzembo eza kitoko Nzembo za kitoko njora mérité pena ba Jeep ba kilelo. Soit là tabe ba Infinity ba Santa Fe quand même ça va. Mais ba MLO boy ça ba Jeep mo boy ya kala ba salango trop. Et puis je ne pense pas que na niveau au njora ninga yembel nzembo wana a mérité Jeep déjà na ninga ba poto awa et ça ba 450 euros ba 500 euros. Merci so 455 euros parce que ngana ino tambola au monde masolo na solo na yo japonais Mwanzaka Songo l'artiste coiffeur international ba Jean-Paul Welly de London ba ebi masolo na solo moni ngana ino tambola na fina champion Caps Kapangala appelé nga car na ba ya Gauthier mascotte ingénieur de banque na mona ba car déjà ya boy ngana za surpris bon na yebi te so eza mutuka o eza na kati ya cortège pour ngana yebi ke faut pas pesa njora Jeep mais so eza oyo na za dessus Naza dessus. Mutuko 450 euros. Non. Ana mikili 450 euros. Mercedes. Awa na mikili ngam na monaki. Ya Gauthier mascotte va pesa nga Jeep anatali sanga na osomba auto una pesa ona bite ba ote. Ngamona mona Mercedes ou ba ML ou ya Jeep oyo 450 euros. Na poto. Na awa na poto. Non na poto to la kito mettre ma sur la poto 450 euros Jeep oyo. De la kin so ke na ninga ba kin ne na yebeli kin parce que na za na mémoire ya kin. Nena ebeli kin. Il y a occasion. Oui, c'est occasion. Au sozon la kin. Loba 2000 ou 1500. Mais non mettre les solo parce que na ebi njo asa muta niveau. Njo asa qualité au pesé. Mais ceux là muto asomé le Jeep on a yebi été. Est-ce que ça na mbongo ya asomé Jimmy Belao. Nani?
Bono boke de émission na haute. Te na ebiete. Na ebiete. Ah, na ebiete. Nga d'abord à Caps Kapangala les champions. Na d'abord ba japonais Mwanzaka son artiste coiffeur international. Ba ya Willy PC ne ba Jean-Paul Willy de London. Mais JP ya boete. Nga to beta no masolo to na poto. Donc ça masolo qui ça JP Njora oh et ils ont fait la 450 € à la poto. Parce que nga na tambola pour appeler nga car. Moni na lo bango na contre cœur te peut-être ba touche bango au dîner serveur. Te ça m'a dîner njora kututé. Muto somele Jeep wana. Muto est-ce que oza Jeep wa somele njora? Yangot. Mais ceux la Jeep wa somele njora na déçu. Comment njora sali nsemba kitoko boy. Ah Jimmy Boma. Boma on est le somele mutu ka Boma na boy. Ah. Non quand même, faut être gentil. À la poto Mercedes wana ils ont la 450 €. Voilà qu'on a sur ma côté ba 300 ba 300 si ko bato ba minze mo komba musicien ba zwini pour jour azu car kasi pono mona force ya mutu oyo aza na mbongi belé asala ka boy nga comme na sombi boy bon miso zo boy esala ka bongo tout monde ba ya wili musheni koda mboka boy ye pe participer ki pesa e boy tout le monde a Jean-Paul Willy. Des blaisons, et tant d'autres. Mais des blaisons, Njora a leader. Njora a leader, il faut avoir ébélé à Oleka. Mais les musiciens, peut-être récompensé par Njora. Moutou a été kilo na été. Parce que tu es bien été. Par rapport à Oyeba, tu es bien été. Jibela. Autant comme Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. Yes, quoi la nagne. Bon, mascotte autant ingénieur de banque. Il y a où les PC, les bailleurs de fonds. Comme ce Kapangala, les champions, les milliardaires. Jimbe là où les grands gars en Afrique du Sud. Oui, bah autant que Yannick Kinia, l'Afrique du Sud, Batangaï. Batanga baba chic rose maîtresse. Batanga docteur Kikani yaya. Tete wato sur la réalité. Yo bagi concept émission les sur la vérité. Ce qu'on atayo mo ngana yo. Wala na poto, na e poto na sima na bino. Mercedes OML. O ba seki ba dep. Bon. Tala ba seki ba déplique maya sika. Ata na ML a celle dans clip. Est-ce que ça il est là? Tete akala. Au moins que non, et ça ma solo qui est loté. Ah toi solo ma solo ya qui est lo. Au PC Jeep, est-ce que ça qui est lo? Pour nga souci na ngena na mona njora okende liboso, njora to mwana kaka danser ne kapska panga la pelage kaka danser, to to mwana ngo 13 kaka boy non risque na manzela ndenge za la raté. Au moins ma karo une semaine c'est trop. Et kufa. Ah! Quand ça n'était bien te boy. Njora même si l'énergie ne s'est qui toko boy carné ya boy. Carabo était pardon. Merci le bandero balandi biso les 16 juillet au tokutana na Pierre Fit avec Shida Ibula tokutana affiche zawana tokutana wana avec Shida Ibula souka na soirée bien organisée tous à la wana tout partager plusieurs ambiances avec Shida Ibula bien organisée sécurité assurée et puis ni webi Shida Ibula ça la soirée VIP donc au bon on a vrai tonton bon on a Seratano qui toko ya Paris aux ala soirée Shida Ibula obligé na aux ala wana Shida Ibula c'est un émission sur l'Arabien, tu as DJ Arsenal, tu as DJ du tournant, tu as quartier latin international. Fire basket Fire basket obligé. Mais bidon retour, oui ça la soirée ça mon apoto. Fire Latino pe ozala. Latino. On enquête la bise. Invité spécial. Ok ça perd nanga nani. Ko fait l'idée. C'est le scrum. Poutine. Obi. C'est le scrum. Il me dit bon c'est qui point. Ça m'a latino ya aux invités spécial. Il est invité spécial. Bon c'est le pesara. Mais c'est autant que c'est le cas Poutine parle, tout le monde écoute. Bien sûr. C'est le hasard parmi les leaders ou les leaders et Bella chez nous. Au monde les leaders et Bella, on a ta pantalon ba kiti si balanda c'est le ou. Wala ngana yo na batu ba hotela biso ba yebi. Quand Poutine parle, tout le monde écoute. Bino bobi c'est le ala na succès té. C'est le té bon non généralisé na yo nante. Bino bo lobby c'est le ala succès té abeta raté mais acha bino mal à l'aise pourquoi? Bon qui pas m'amener poigne bon yo sans montage moko boye honnête bozo gronder atayo moko parce que bino bo croiser mutu bozo s'attaquer na ye ani makuta occupé binote monter les montage ya mabe tokuta les 16 juillet na soirée Shida Ibula brigade sympathique ozala pour voilà ma commune à kin c'est Léo invité spécial. C'est kasi ba matin mboka na biso. Invité spécial. Ah OK d'accord. DJ Lutonadio, DJ Piroger. Ah Lutonadio wana batunanga ba kozala. Adela Menga Euro Million. Grand prêtre so est paru monia de la Menga té au comité Euro Million.
Nani? Adela Menga, héros million. Il y a une blague ici. Dans la Paris, il faut comprendre qu'on a mis qu'il est. Au monde a on a des larmes Menga, donc on peut nous commis pote. Nous avons un comité. Nani? Adela Menga, héros million. Héros million. Papa, on a entendu le cap Pangala le champion. Ah, ça me la gagne. Alors, autre loba qui c'est un jour où tu me mets pas héritier. Mais dans le cadre du marketing, il faut fonctionner, il faut salarié. Héritier, moi, je suis le roi de la forêt. Mais tout le monde interview, un jour, on dirait à déconner, même dans ma page, reprocher au cours de la bonne parce que héritier, ou papa n'a jamais au cours de l'émission, tu interviews, ou critiquer ma valeur, il y a Weranson. Autre chose, un jour à pas à Sernayo, soit ils ont mon conseil, ceux qui peuvent au moins message voilà, ni au colo un jour à souvent la 900. Errare humanum est, l'erreur est humaine. Nga jamais ndena sala be misona njora à moins to sala imor na biso mais ma finga pena to sala ngote. Nga na ebele na ba qualité wana te en tout cas ce que je sache. Omoni Weranson c'est un grand leader. Weranson a bercé génération ba tebele na ba biso na ba bino. Aza leader incontestable. Na wolinga jamais ba propos moko boya mabe eloba malo ki ransi ya Weranson. Na wolinga te. Na wolinga ngwata mukete. Soki njora sumukaki les pardons libèrent. Mais je pense bien soki mbala mususu alobaki ya mona ki alobi bien les pardons toute puissance qui libère. Tolinga séparation ezalate njora sali trop na musique na biso et azo continuer ko sala trop na olinga jamais séparation ezala entre yena vine wega vina njora bomo na olekani na émission en tout cas ba sola ba on peut pas s'excuser sur ma beza en tout cas on s'excuser na ngana ko soutenir jamais que non njora abe banana wega njora lobela wega mabe jamais wega mtaoto se événement makasi boye pena to na besoin na ko lobela ngona ba bouleverser ba donner tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ba te belé le loba o événement na wenge boy na boy. Ngana on peut ce exemple mo ngana za mwana roi. Ngaba ba ebel nga image ya ko folomide. Mais talande na soutenir événement na réussite totale na yango. On se comprend. J'avais aussi la possibilité o loba non et simbité boy na boy point boy simbité. Mais tanga na za mtali bosona loba non et simbi. Mais na za mwana roi. Il faut ndete ya batu. Ngana za mwana roi mais nazo nzima ke événement ni za réussite totale batebele ba loba nga presse bakali yo za mwana roi comment so lo événement ne simbi boy na boy non naza mwana roi mais chroniqueur tout le monde appelle Marc Tabou fait na biso na PC Mbote mwana artiste musicien mais aza chroniqueur comme aza mwana artiste musicien aza censé lobelaka papa na été comme aza artiste musicien il faut côté na ba couche nyons tout et ça pareil nanga. On se comprend, moi, mon papa, c'est Kofolomide, mais c'est l'ambassadeur. Mais je défends l'orchestre BCBG Obassa. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France. 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur.